bazali prepare na bambuta banda wanatamba papa batunio soyo ezalawa ndenge tozali batodele bazosepela na moi me na makambo na bango ya butu bazosepela te wana papa ifo tokotalela lisusu te grâce na yo opesi oyo akolanda yo ya yo oyo akotikala na nsima tangu tata nowa zwaka nzaza nowa wele nowa kafutukaleka malima bazonga lisusu nsima te wana papa osali grâce mpona bato nyonso oyo azali mulimi na yo alanda ye ndenge bayembaka mutu na mutu alanda tata na ye wana papa oyo ekangama na mbanza kongo mungongo na yo kapeza ya mutu nyonso te paske polo soki azalaka makila papa timoki mbangubele biso toza riche na biso bankumu tokoloba boye kini chef coutumier oyo akenda kosala kuna bien akende kobenga papa polo ya kofongola bulungi soki biso toyaka toyebi awa ke nzambe tata na nzambe mwana na molimo mosantu nzambe amakongo mamatatu inzanda za ya mpimba ngekaka okangama na makangama muna kongo ngekako shibula mana makoshibula muna mbanza kongo mana mashidi mankaka seto asalamu mesho mwayeto lobelango mingi zate na silisi na kongo ya bino misate Ndenge bapapa bazali tozalaki libre tozalaki kotambola ntango wana papa mfuma mbanza azali nano papa polo akenda kotambola na ye na kabinda ntango na Luanda bayebi ke polo aza na kabinda basali programme bakende kozwa ye ayango bana na Luanda de sika wana azwaki ide ya kende kobanda kuna na kotonga bandako na ye kosala misala mpe bato bakoya na nkamba banzela mpo ya kokangama kaka aza kolinga te mbongo yango olaya na nkamba etonga mpe Yelusalemi sikoyo desordre wana ntango ebandaki papa ayoki yango ntango papa ayoki yango apreparaki papa Mbenza na papa Nzungasa bakende kuna bakende kotala makambo eza koleka kuna wana bezaki papa Mfuma Mbanza olakisi mosapi pusana nano eyo molakisi papa Mbenza na papa Nzungasa bakende kuna toyoka papa Mbanza ekalobaki na papa Mbenza merci papa ndenge opesi biso nzela likambo wana ya solo lisolo yango ezali boye oyo papa Mbanza atindaka ngai na papa Nzungasa tokende kotala likambo wana papa Paul afandi na Luanda tango azali kosala sikoyo barapport ezali koya na kamba eke makambo mosusu oyo ezosalama kuna on dirait papa Paul
azali kobombama papa mfumu wa Mbanza. Likambo nini oyo ezalaka kuna leta kisaka mabele moko oyo ezali ete ya Lingomba po ete leta atonga université. Na ntango wana leta apesaka mbongo apesaka $700,000. Alors bango kuna na Lingomba bango na bango moko bamoni ete mbongo wana Mbanza akoyeba yango te. O bandimi mosusu batunaka papa mfumu Mbanza eke mbongo epesami awa tango alobeli yango bawanani papa Paul eke mbongo epesami awa po ete batonga université ke papa mfumu Mbanza oyebi yango. Papa mfumu Mbanza nayebi likambo wana te. Mete papa mfumu Mbanza abengaka papa Solo. Papa Solo, eske yo oyebi likambo eke mbongo epesami kuna na Lingomba po etonga université? Papa Solo alobi te, nayebi te. Ngai nayebi yo fo oyeba. Parce que oza contact na papa Paul polokola oyite benga papa José kuna na Kinshasa otuni likambo. Ntango wana ba telefone ezalaki te kotravaye na foni. Me bato babengaka sikoyo balandaka émission yango par radio. Ndenge leta apesaka mbo wana et puis ndenge bapresentaka terrain wana et puis papa Paul ndenge bakendaka na esika wana. Papa Paul, papa Solo abengi papa Makonko tango nazaka na foni. Position papa José pour papa Makonko wana ayebaka bisika nyonso papa José abandaki kotambola. Papa Makonko asali tout tango wana papa José azosala na Lemba. Asali tout akendaka na Lemba na hôpital. Papa Mbanza kuna na Nkamba aza na posa na yo na foni. Papa José tango bayebisi ye ayebisi papa Makongo bayebisi papa Makongo ke papa José alobi zonga na yo pamba te. Papa José aza na salle d'opération moye abima ezali te ngonga nyonso akosilisa bongo aya korepondre. Papa mfumu Mbanza afandi kaka na libanda awa na porte ya résidence po ete aze la suite. Sika papa Makonko aye kopesa suite wana naye papa Solo na ngai tofandi kaka libanda wana bato nyonso. Nde après dans réponse ye mfumu Mbanza atuni papa Solo ayebisi papa Solo monuma lotaranga oyo bozali kosala soki bandeko na nga ndenge bazalaki atuni yo mwana atindi mwana likambo eske okozelisa ngai obi okozelisa ye? Papa Solo esalaki ye pasi likambo te makambo nyonso boza kosala ngai tata na bino naza komona na ba 16h nde papa José ayaka o mbongo wana Solo ezwami me papa Paul akosala mosala mosusu te ezali mpona asalela université. Sikoyo papa mfumu Mbanza atuni papa José nani mfumu wa Dibondo nani mkonzi ya Lingomba oyo papa ubu mfumu landilanga wa oyo ndeta donc mokonzi nde ndayokaka liboso bongo nde
likambo nde ekopata na bato nyonso me sikoyo bino bosali likambo ngai nayibi ate likambo te mosala makambo boza kosala ngai te papa fombanga makambo mpona likambo wana makambo bozali kosala ngai bino bana tata yebi mosise donc tata ye moko ayebi tozalaka na papa solo souffle papa solo nga bino fo oreproche papa José ndenge wana soki papa aza konyonga eza malamu te malamu obongisa likambo wana sikoyo nde esika wana nde papa alobaki ke yo mbenza na papa wanzunga sako mokonzi ya lingomba ngai funa tinda bino nga mokonzi ya lingomba funa tinda bino bokende koregle problème wana nde ayebisaka ngai nde esika wana ntango papa azosala programme po ete tokende papa Dias biso nyonso toyebi ye Dias oyo Angola aye alobi papa ya solo ndenge esaleli ya papa Paul kuna na Angola ndenge aza kosala na Luanda se risque nke makambo nyonso wana ezosalama kuna yo papa ozali lokola kaka etikete awa kuna na Angola oyebani te na makambo ndenge eza koleka kuna malamu nde papa Mbenza aya kuna na Luanda po ete afanda na papa Paul elongo po ete babanda kosala soki ndenge wana te eza mwa mpasi papa Dias ntango asengi na papa Mfuma Mbanza ndenge wana papa Mfuma Mbanza tout juste ma ça tombe bien oyo programme ezali po ete bandi na Angola yo appuye likambo wana oyo bayebi papa Dias bayebi force papa Dias kuna na Angola papa Dias asalaka tout po babimisa bapaseport po batia kaka visa nzoka nde papa Paul na papa José bayokani eke bapesa biso visa te donc likambo wana nde esalamaka ndenge wana tipe papa Mfuma Mbanza ntango aye komona eke bapimeli biso bavisa kadi yambuka meno Rwanda kaka nzambi yani sikalanda metata moma wonso no sikalanda mo sibatala makuiza kuntwala donc papa Mfuma Mbanza lobeke bofanda na bino bokende lisusu te kasi makambo nyonso oyo bango bazokosala papa Paul kuna ye moko tata mutu akolanda makambo nyonso wana ndenge nazoloba boye je suis eke bakali kolanda biso bayebi likambo yango très bien e papa solo mpe abengaka papa José na foni papa José namoni ndenge papa anyongi na likambo wana eza mpenza kitoko te finalement ye papa solo mpe bakangelaka ye visa baboyi kopesa ye visa kote akende Luanda yango ntango wana papa solo si abali deja olieki papa solo akompagne mwasi na ye nde mwasi ndenge moto akendaka papa solo akendaka lisusu te na place wana mpona likambo wana nini mbongo wana ya $700,000 oyo leta apesaka mpona construction ya université rokombaga alobi eza mabe te mbongo wana eye mais il faut quand même ngai mokonzi ya lingomba nayeba eke projet moko esalami na lingomba ya Angola kuna na Luanda donc papa nde ezalaki ndenge wana merci papa Mbenza elakisi papa azalaki acte oyo esalamaki papa atiki biso tozalaki mokonzi kuna papa Nunes 2001-2003 ntango makalele ekwei ayeli biso bango tozalaki na Brazzaville tala makambo ezokwea kuna Angola nani Paul bon tobengi papa wa nani papa nani alobi na ngai
zela nazwa permission epai ya papor ngana mpe na kama donc azalaki na domine tobengi papa makani aye na ye tobengi pa mabize ye nde ayaki tozwi papa mabize na papa asume delegation eutaki epa na biso tindaki kuna bazalaki menase nakanisa babosani te boyebi mpe boyebi te ti lelo oyo tozotala alors mpona kokende na Angola ndenge papa asalaki programme ekomiki biso problème mpo ye nde aza mokonzi kuna bayokelaka nde ye olobi nini aza nzambe te kasi kuna mpe aza na bandimi kuna bayebi nkamba te kuna bayebi kaka Paul Dibuya la frontière soki bato baza koya na nkamba bamonaka pasi vie ezalaka chere makambo nyonso pasi ntango ezali oyo baza kondimela biso ya biso wana oyo bazondima te eza ya biso te oza na likambo wana ya mokuse. Merci papa mpona maloba ya solo tokena badetail te na masolo oyo ya Paul Dibuya makambo nyonso papa mfumama ndauti koloba ntango eyokanaka papa botindaki ngai na Luanda tolongwaki awa na novembre ya 2000 ntango nakomaki na Luanda ndenge kaka bopesaki ngai mbote akomaki mpe ya kotika Luanda nakende na ngaza nakende kokufela soki pai wapi mikolo nyonso kotingela nga bandoki ya boye na kosala ndenge nini na kilsi dimanche donc azali na ye na eloko te ntango te kaka makolo na yo na Luanda na 2004 azalaki déclaré non grata pendant 10 ans kaka mpa na biso nde tosalaki bademarshe ya kolanda te mbeli torekiperaki nyonso donc soki yo nzambe bongisi yango papa aza na likambo te wana baza Angelori. Banda tongo to banda kibanzala pisa. Nasengi nzela esa ya papa. Eke lokola makambo ngo edini, tikatosilisa kaka. Kambo na koloba ya ngoyo. Kambo na koloba ya ngoyo. Yukete lokola makambo nyonso pe kanga makaka pai na ngai. Yukate to bimisa ngo kaka. Ezali kambo ya biso bana ba papa. Bande kuna biso ndenge baza kolanda biso soki toza penza na solo likambo oyo batata bayebisaka biso ezala papa kisolokele ezala papa lialungana ezala papa liangida kuntima babanda koyebisa biso boye nkiki kitulanga muntu mfumu kwete ozala na bokonzi nzambe amona yo penza solo penza okoka na bokonzi ezali nde solo yango biso moko bana soki bino bandimi ntango papa bazalaki
likambo nyonso biso bana ludi kiki toyebi likambo na alors papa kulutu atiki biso papa Mfumwandongo pe atiki biso alors totikali na papa Mfumwambanza papa Mfumwambanza papa zako accompagner mama na poto pour le traitement ya mama Mfumwambanza ndiye papa Mfumwambanza yesu akanga kende kufanda na Kinshasa okengela kabana ya papa zako wana papa Tracia Botami na Boube. Alors chaque dimanche faut ressembler na centre d'accueil sika na mikolo wana tango na ye na centre d'accueil na dimanche wana tango na ye na tango wana tozoloba ludi ndenge ezalelaki papa José azwaki système chaque dimanche fo azwa faki bakende kosambela na commune Faki Kinshasa boyibi likambo yango très bien. Chaque dimanche faut azwa Faki bake kosambela na paroisse boy. Na dimanche bake azwi ba musicien asombeli bango biloko nyonso ya kolia azwi mutuka bake kosambela boy. Sika papa José aye kosala likambo nini alobi ete na bana biso nyonso mutu moko lisusu te akoki koyamba onkembo Faki Kinshasa ntango wana boyebi likambo yango très bien bomba sikoyo papa José aye koinstruire likambo wana na biso bamusicien ya Kinshasa tango wana ya Jean Kisolokele azali même ye ya Jean Kisolokele bokoki kobetela ye onkembo te sikoyo entre biso bamusicien Kinshasa division eyaki kokota mais ndenge nini papa Jean Kisolokele tokoki kobetela ye onkembo te ndenge zoloba bango nyonso bazali kolandanga bandeko soki tokotambola mpenza na solo likambo yango bayebi yango très bien sikoyo dimanche wana ngai na ye na centre po tosambela ye papa José aza nanu na chambre na ye ngai tala nakomi naye kokuta bamusicien na baomonier tunta ezali nga nakitaki te likambo nini baza kowelela mais avant nakutani na papa Wayawa ayebisi ngai ke likambo bamusicien na omonye baza kowelela wana papa José mutasali yango parce bakotaki réunion na bamusicien de 23h baye kobima na 4h du matin ngai mpe natunaki te likambo nini yango bango bafandeli bafandelaki banda air wana natunaki te papa Wayawa mais promoteur fe ezala kaka papa José wana papa Wayawa yebisi ngai natikaki likambo yango te ngai directement lokola nayebi kaza ndeko na konti na ngai na chambre ya ye papa José akali na kolala ngamu nalamukaki papa benda oyenda kwa Nzambe nayeba ndako ya Nzambe mais nazomona imela papa José soki ndenge nini natuni papa José mais likambo nini naote problème eza te mais natuni yoka papa mbele papa Kisolokele aza wapi papa Kisolokele wapi ozotuna oyo atata na bino papa José
tata na yo te na tata na biso langage nini wana bongo papa Diangenda aza wapi papa Joseph mpona nini mituna ya boye abia tunakanga mayesu mpona mituna boye bino bodondo bana papa Diangenda badondo ye biloko nyonso bango okende pa president Mobutu kozwa mbongo bango kaka biso totikala so bazwi kaka papa nkadela bakei bangwana bake kozwa mbongo papa José langage nini oyo okomi kodéplation non mpona no bango na papa firme bangwana basosi kwilongongo bazotina kaka bobongo biso to bénéficie te mais makambo bozosala donc azoyebisanga etikali sikoyo bino mokolo papa mfuma mbanza kokufa moto akotielanga na liboso papa zako nazoyebisa papa José langage oyo epesi ngai pasi langage epesi ngai pasi abe oyoka yango ngai bino biso toyokaka pasi bino bozwaka bambongo facilement papa José langage esali ngai pasi eza bien te yango ntango na wuti na salon wana nazomona etumba eza wana bamusicien na baharmonier yo moto interdire eke babetela onkembo te na papa Jean Kisolokele parce yembe azalaki na programme eyebani ngai bayebisi ngai kati ntango moto azotuna eyebani kasi ntango ozorépondre mbala moko namoni porte yaye papa Joseph Fongami mwana ya Jean fils Edmond aye bokota mbala moko ye papa José akoloba soki esili mbala moko sika nalata pantalon na chemise tokende wana tokende kopalme etumba wana tobimi yalati elamba toyi na salon wana bolimisanga faki papa Kisonge alobi eke bino baharmonien lokola bakoti bino ya lingomba ete boya koboma biso nde bato ya liboso bokoboma soki bokoboma biso boboma biso soki kodefile te na okembo papa Kisonge bazoyoka yango baza nano envie papa Misibe ozalaka na mokolo mingi bazalaka ezaleli oyo yango te na biso bana ya bapapa epuis langage wana ozwili yango wapi papa José biso bana bapapa langage wana yango te non bambongo nyonso kaka famille Diangenda bambongo nyonso kaka famille Kisolokele biso to se retrouve na rien mais likambo te mais tokosala tout na likambo oyo ya tata Nzambe tokosala tout tokodéranger mpe te biso nyonso tozangela papa Joseph ali kolandanga tokosala tout na likambo oyo ya tata Nzambe ya Molimo Santo biso nyonso tozangela biso mpe na famille oyo ya biso tokosala tout tobloke pays moko mpe te tozwa mbongo tokobloke likambo wana ngai esalaki papa agene oye nakogardaka likambo yango kasi on sait très bien que toute vérité ne peut pas bonne à Dieu mais lelo nabimisi yango ndenge papa atie nga mosapina donc tout est parti de là mbongo kaka na famille Diangenda famille Kisolokele mbongo ezokomonana bango bazokose retrouve na rien eke bakobloke mboka moko po ete bango mpe bazwa mbongo sikoyo ntango tokei wana
ye moko asilisi etumba wana bolili bamusicien o d'avance biso nyonso tokotefile nakuti nakozala liboso na papa mbene esalamaka ndenge wana me ntango akitisi kanda ya deka na bahomonien na bamusicien asiko tokende kobongama na ntango toke kobongama sikoyo papa Charles aye papa Bartorel nani papa Armand aye papa Alphonse mpe aye toyebi koyaka ndako ensemble donc nazobosa na date me na bino bato kinshasa totala date oyo bamusicien oyo tobetelaka onkembe pa ya Jean Kisolokele fils donc etumba ezalaki wana yango wana ye moko ya Jean atomboki toyebi biso bato kinshasa ndenge nini ya Jean badekoto ngai makila ya liboso ya bakoko tata Simon Kimbangu fo kende koboya kobetelanga miziki bino bamusicien koko akolandela bino malgré ntango wana ntango alobi ndenge biso biso tokotala esika koko ndenge akolandela baki oye toyebi likamwa to toyebi likamwa na oyebi très bien tato na bapapa biso nayebi papa Charles nayebi papa Armand nayebi papa Alphonse nayebi papa Firme mpe ntango nake envi me biso lufundu nini wana papa Charles papa Armand papa Alphonse papa Firme lufundu nini tozali kolakisa embongo nini toza na yango oyo bazali komona eke biso totondi na mbongo surtout na papa Charles bino bokendeki na mama ozwi mama leoke epai ya président Mobutu apesi bino mbongo ebele ale mbongo nyonso wana bino bosakanaka na yango me tokotala awa tata lokola batata tokotala likambo wana ntango na biso papa Charles papa Armand papa Alphonse papa Firme elegre eyaka makasi me donc na likambo wana yango emonanaka ete objectif na bango ete bango mpe bazala na mbongo tocomprendre na esika wana donc mbongo yango bamonaki te ndenge balobaki mpe biso foto bloke moka moko mpe te mbongo wana ezala kaka ya biso bino bokanye mpe mingi donc esika wana papa ndenge alobaki ke bika ya fumbula mama onsono ya fumbula mama onsono mawungu mankai wange ndefu tomoni ya Marie azoya wana azokota ye pete mwe munene peut-être
Angolande ezalaki ndengwana. Mais ntango nazongaka mpe na nkamba napesaka rapport nyonso epai ya papa. Nsima na likambo wana nde yango wana nde sikoyo mbongo wana ya université eyaki kobima. Ntango bango bayoki ete ngai mpona kende, donc bayerikalaka mpona mbongo. Ye moko papa José bayokani na ambassade na ntango wana ke bapesa biso visa te. Ndenge nini nayaki kocomprendre likambo ngai mpe na ntango wana papa Nyami, papa Brino na papa Vangu bangonde tobanda kotinda kupo ete bazwela biso visa. Sikoyo kuna ntango bango bazokende nde baprotocole ya kuna na ambassade bayesi bango ke moyen to accorde famille ya lunga na visa ezalité parce que mitindo euta à partir de Angola. Papa José Kisolokele mtalekaki awa pwede bapesa bino visa te pamba te soki bakei kuna bakende koderange programme oyo ezali kuna ezali bomba. Baye kokomisilanga message wana nga peposte ntango wana valise na biso ezalaki déjà prêt mpona tokende. Ye moko papa José après 3 jours ntango bapesinga message wana eye komonanga 4 jours na sanga te papa Mbenza yo ozosala marche mpona kokende Angola me mpona nini bazokangela yo visa nga nayebi te ngai nazwi visa na bato na nga baminganga na nga oyo bazokende na ngai fo tokende kosala baopération eza kuna donc ngai nazwi visa na ntango wana ngai nazokosouvenir moto bazokende na ye mingi anesthésiste mafuta baba mafuta mpe lokula mpe ayebaki nini makambo te biso ndenge nini tozwi visa facilement na docteur José Kisolokele yo ndenge nini bazopesa visa te ekolanga mpe nalingaka nanga bitumba te si bayepenganga wana etali bango bayebi pourquoi bazopesanga visa te nde nazongaka nanga na nkamba papa ayepengaki sivutukaka kunkamba ndenge nazongaka mais objectif na bango baluka bango mpe esika nini bakozwila bongo. Donc likambo mosusu te mpona likambo tata molimo santu oyo balobaki ete tokotia desordre po ete biso nyonso biso nyonso. Donc likambo tata Simon Kimbangu ebeba nango, donc trinité ebeba nango yango esika wana makanisité yango papa Fungambani aye kotika biso balobiki biso nyonso fo tozala na même titre ya premier adjoint. Comme ça, biso nyonso tokodirige. Mais yango nauti koloba awa eke makambo nyonso wana ngai yango na bandaki kokimi nanga kasi lokola motusi epasuka alors nazali obligé makambo mosusu nabimisa yango bwelele. E soki ndenge baza kolanda nga bandeko soki contradictoire ezali nazali prêt ya kofumbula likambo yango tina napana likambo ya kotuni ngai natelemi na nga wana Pajeno hii ya solo lere eki mitomoni batu wazali hawa yo mutamuto sisi Banza Kongo sisi
na kombo ya bino misatu tata Shimo Kimbangu Changani. Biswa tuka likamona ko éclaircir na tangu ya papa après papa Nune Jafuka papa Eka. Président Angola apesa kama ikanda na 2008 oke papa kota mebambuta na Angola babomba kango. Ya mibale na 2013 ikanda wana nyoso na salaba de marche na zanango. Na tangu ya papa Bamba Président José Eduardo dos Santos apesa kanzela poko kota Angola bambuta na biso papa Bamba sana mukanda wana kopi ngape na pesangwe papa Katembo tangu to sambaka mukanda wana pe babomba kango poke likambwe sana kulumbi mbisokyo njango kaka pouvoir ya bandoki nyonso na bato bazoni yokola bato esila kate papa biso oyebisaki biso bankumu tokende na mbaza Kongo tosalaki ceremonio tosalaki yo yebisaki biso liboso yo na nsima me biso bankumu tozongisi boye papa ndenge oyebisi banganga Nzambe bazala nsima na yo biso pe toza na nsima na yo na silisi na kombo ya tata mwana pe molimo mosala. Na patata pe mwana molimo sana. Papa merci ndenge opesi ya maloba. Na premier voyage ya Brazzaville 2002-2003 na commune ya Zande epa olobelaki mpona likambo etali ya Angola kobanda papa Paul na basolo olobi bakosala lingombo bakopesa yango kombo nini lelo oyo olobi likambo Angola ezokontinue kaka nani na koma ntango ke nsinzani ezalaka papa moko ya commune ya Kabondo alobi papa biso mikolo pasi tolelaka na nzela Angola sikoyo kuna bakangi nzela tobaka bien Angola tokokende na kokende avion te me na kokende na mutuka pambe naza na kotalaka bana na ngai yasuka papa ntango ozwi bokonzi na yo opesaki kuta balekeko nde batala makambo wana basilisi ebandaka ti samedi na clôture oloba bien ngai naye kolongola te naye kobasite me naye kokokisa papa likambo nyonso ezaka mpa na yo awa mokonzi mosusu oloba ntango Jésus alelaka mingi likambo Angola awa olobi epolela kotambola na ye soki ntango ekoki ebike ndenge nini tokozwila ye papa ezaka mpa na yo soki lelo biso bana Angola tozolele kaka koy papa ezala kitoko te papa nyonso ezaka mpa na yo yo oza na nguya nyonso mpona aza na eloko moko te yo oza Nzambe yo ozali moto ya kuna papa ngai naza moto ya kuna papa yango wana ntango nyonso soki nazolanda makambo Angola papa esalaka basi pole aza motu oyo asalami melini na yo aza na nguya te ya koleka yo ntango tozala na ya mwanda ezalaka dimanche mbula eyindaka makasi olobimba zelanga nasalisa mosala na ngai zela lobi mbula kuso oyo eza mbula opita yango etetie bongo olipende papa nini ezali mwana pe tata molimo santo tata Nzambe papa timangani tosepeli na ndenge mama na biso aye kokotela biso mama mwili molobeli pardon mama pardon biso bana no bangole tozoleli pardon soki otali nkango le bauti Angola mawa tozosala mwa kuna tobino papa bitumba ya Angola ezaka mpatu te eutaka awa vrai Angolais shungu makambo nyonso ayidi na Angola oyo ke bangole boye baoyo nyonso bitumba oyo kaka papa tala biso likambo wana likambo ya Paul papa Paul obaza commerçant aza pe Angolais siko bangole bakomaka na Paul Angola papa batiniso bakoma na Paul papa kelongola Paul pardon papa
avec les gens, papa. Pardon, quand on l'a dit, ma cambote, papa. Pardon, papa. Quand on s'est dit, cambo, que nous habitons Paul, on va camboter ceci, là, papa. Pardon, venez, on va dire, c'est dans le mot sanjo. Papa, wanyopeza kufa bolimisanga bobomisa. Merci papa ndebo pesinga maloba. Nalingi nalobela mingi jeunesse. Toyebake tosalela pasi mokimba. Ana zoloba makambo angola de. Nga nalingi naloba témoignage oyo papa mbangu asalaki epana ngai. Nazalaki na 40 ans. Nazalaki jour oyo papa dianga aki akida na lukulu to kota kanda kwa nsambu. Nde likambo eyelaki ngai. Papa mokimbangu nzambe abanda kolakisanga makambo ebele. Kasi oyo nazo epenge lelo ezali na 1999. Na banda komona message ezoyela ngai ete 2000 ans surprise makasi ekosalema. Ntango surprise wana ekosalema ekoningisa mokili mobimba. Mokili mobimba bakoyeba ngo esika moko te kobombama. Elobamaka omwe soki apesinga message wana aye kopesa ya mibale tozokende na mbanza Kongo. Papa, kombo akulumbi ezalaki te. Tokokende na mbanza Kongo. Tozozongisa bokonzi na biso. Papa makambo ebele elobamaka. Me likambo oyo nalingi na epenge. Biso jeunesse. Totalela papa komisela biso likambo Angola. Papa, soki nalobi makambo wana bongi ezwai. Nalali chaque 3 heures du matin. Soso ekolela. Bokoreko. Ngai na koyoka. Soso zoba. Tolingi totelemisa bokonzi ya diagenda ele. Papa na tangu wana. Papa dialungana zalaki atika so. Etikala bino bana. Yango papa. Soso wana chaque jour. Pendant 3 mois au moins. Kolachangai bokonzi ya papa diandienda elingi etelema na 1999 nazalaki na 40 ezalaki na occasion ya fete ya papa dienda. Yango papa voi eza bokufa opesanga makambo ebele olakisaki ngai ndenge nini tokosala mosala ya polisa kulu alamana bakabaka osalaki na nga mpe misala wana. Soki nazo komona pasi opesanga nzembo tobanda koyambela papa diangenda uiza ya wonso yatambula muzaya yo. Alors papa okosala kati nanga makambo ya kokamwa. Donc nasalaki bilanga. Le bilanga wana nazosala ndeti patutisi. Alors papa okolimbisa ngai jeunesse totalela papa. Na Congo tata mwana pe tata molimo sa merci tata nzambe ndenge opesi ngai maloba batata bamama naleki awa liboso na ndenge papa bazoloba na biso makambo nyonso ezoleka likambo nyonso esengaka témoin azala. Ezalaki na 2018 na feti ya le 24 décembre ndenge bandeko ya Cheteki bayaka carnaval na Tongo totelemaki na papa kaka esika oyo papa avandi ntango Cheteki azoyemba mbala moko totali regard ya papa ezotala mingi na nzete wana eza na coin ya mozole biso mpe tolandisi misu kote papa azotala boye to mama moko azalaki wana
azosala ba geste moko lokola moto azosala bécantation. Ntango papa azotala ye biso mpe tozotala ye, ntango papa atali biso na nsima papa remarke ke tomoni ye. Ntango papa akoti na résidence papa abengi biso alobi bomonaki mama wana ngai papa toyebi ye, papa alobi bokende koluka ye. Tozwaki na bandeko ya service ya sécurité tozalaki na bango awa, tozloki mama wana si tozwaki ye tovandisaki ye quelque part nde toye koyebisa papa. Papa alobaki na biso boye mama wana autaki na Angola, mama wana bandaki kopesa rapport ya nkamba direct na deuxième monde. Nde papa ayebisi biso boye mama wana alala lelo na nkamba te, lokola auta na mbanza Congo bokende kozongisa ye. Mais azalaki ni na carte même billet azalaki nango te. Papa simoki mbongo kianganya benga ngai na ndako, papa pesaki ngai mbongo ezalaki valeur ya ba $250 na chauffeur papa piche na uti kotika biso mikolo utoleka na jeep. Papa alobi kende kobunda azonga na mboka na ye na mbanza Kongo. Nakanisi papa etoko bayebi mama wana na baanimation sinsani ere moko babanda kobelela ye na kombo soki moto pamba okomona ye mpe agangi azongisi. Mama wana ntango tozwi ye totie na mutuka tokomi juste kote ya mbanza ngungu, atomboki lokola moto aliboma na kati ya mutuka. Lokola tozalaki na mai ya nkamba tosambeli tobwakele mai ya nkamba alala pongi ti na première barrière ya kokota na lufu. Ntango tokomi na lufu mbala moko moto ayambaki biso wana aza moto ya 26 asalaka mpe na port wana aza moto ya leta na kotanga service na ye te. Ayambi biso alobi me boye na ye boye aza na mokanda te aza na nini te. Nga nalobi toye kotika ye po azonga na mboka na ye na mbanza Kongo. Mbala moko tosutuka tata moko pa ye wana alobi yo mama batindaki yo mission okoki na yo te. Okoki te omoni baye kotika yo lokola koli omoni bato nkamba bazoveye makasi. Papa wapi mbongo yaki nango nabimisi $200 na bisi tata wana alobi tokei tokenda na ngai tina po wana bato bakatisaka po kota na Angola. Asimbi mama wana na maboko asalata o papier moko to ni carte bazwa ye mbala moko mama wana akasisi na Angola. Nde biso pe tourne toye kozonga. Nde yango wana bandeko ndenge bapapa bazobenda biso matoi bato mingi bayaka na nkamba mingi bayaka mpona kobundisa mosala tata Nzambe mingi bayaka na nkamba soki ozwi lipamboli na yo kaka awa na premier poste omoni etikali na ozongi maboko pamba. Mingi mpe tozotambola na matatoli ya lokuta ndenge bapapa bazobenda biso matoi. Tala lelo ezali fete le 16 août depuis 10 heures bapapa babimaki awa babouge te na biso baetoye tokanisa pasi wana toyoka oyo bapapa bazoloba na biso pamba te. Ntango oyo papa alobaki ke sepuse koya ndenge nsembo oyo bayembaka ngekwadi lepi uni kuzukani konzembo wana nde toyembaka yango mikolo oyo po mopepe eye ya makasi surtout na réseaux sociaux. Soki oza na kondima te babungisi yo, soki oza makasi te babungisi yo. Bapapa bayaki po babikisa biso ndenge papa bafandi boye nalakisi bango mosapi te. Ezala papa Simo Kimbangu Kiangani, ezala papa Mbenza Kiangani, ezala papa Zako na ndenge mama avandi boye moko te aza na lupango na Kinshasa to chantier bazotonga ezalaka te. Biso tozalaka na bapapa. Soko ke na mangomba mosusu okuta bakonza mangomba bazotonga betage bazosala nyonso bamituka ya cher. Mais soko tali meme papa Zako na Kinshasa alaka locataire. Ngana tuna papa bazoteka lupango moko kitoko na makampani. Papa lobi biso toza na mission toyelaki makambo wana te. Papa Zako arepondanga bongo alobi na ngake biso toyelaki makambo wana te toza na mission mikamba kosomba bandako wana ezalaka ya biso te. Yo monaka papa Simo azotonga ndako na Kinshasa na lobi te. Eso moni papa Mbenza azonga ndako na Kinshasa na lobi te. Na yango na bandeko tokomi na tango papa Diangenda lobi moi commentaire na témoignage nazalaki nango yango wana nakomba tata mwana Molimo Santu. Amen. Toyokani
lelo si esili sinsali mpe tosali te programme eza de la ville olobi nini? Na kombo ya tata ya mwana peta molimo santo programme na biso ekoza ya boye soki pa asilisi complètement ati nde biso baoyo surtout tozali na ngambo boye tokolibere terrain biso na ngambo oyo tokozonga moke nsima po topermettre basurveillant bakota mpe bamusicien bamonana comme ça papa azwi honneur na ye tosilisi libondeli soki tosilisi libondeli biso totelemi kaka yawe akoti na ndako biso tokotikala na papa mfumu mbanza po biso tosi tomesana esika nyonso oyo tokutani soki loboko ekoti na poche te ekende na sani ondete tosali eloko te kimbangi oye 2001 biso mingi wana nano tobotami te baoyo tozalaki tozwaki chance ya kovandisa papa Simo Kimbangu Kiangani te moto akufelaki tata mais lelo après 23 ans de disparition physique ya papa Mfumu Mbanza biso oyo tosangani banda 10 heures tozali awa tina ngonga oyo bongo tokende na biso ata mwa 1000 francs ya liste topesa te wana to participe te na malheur bajene oye yango wana soki kuna tosilisi papa tina mebina koya concert yeba ete concert na bino ezali kaka enge programme baye kopesa nga na commission d'organisation bandoyi mpe bokokutana po boyeba lobi ekolekela ndenge nini mais véritable fête na biso premier jour ekozala lobi remise de cadeaux deuxième jour ekei dimanche nde lundi toclôture wana nde programme tokosalela papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango ngai mpe nalobi boye biso tosilisi na yaya papa Mbenza nde azotikala ye nde akolotire makambo nyonso toyokani imangismo bika tokumikeno moko tonda lusikumosu tutambuli mulumbukiki ya ndungunu ya batatu banlongo musola kwa seye mwana etata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela mama maye ya ebele oyo tozwi na mokolo molelo le 2024 jour vraiment ya anniversaire ya disparition physique ya papa Jaluma na Kiangani tolandi maye papa molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani apesi biso tolandi mpe maye papa oseesinaki papa André Mbenza Kiangani apesi biso mpe batémoignage ebele oyo bapesi yango nde tokokatela oyekila mokolo wana tokolela litomba pamba te bapapa bayaki mpona kosikola biso mpe kobikisa biso ndenge programe epesameli yango kaka nde tokosalela ezali spécial ndenge papa alobelaki yango ya solo emonani isere na ntango oyo babango bazali mpona biso kopesa biso matei oyo po eke jane lobi ngai
Rise Pro, repose place. Musique, garde. En place, pour. Gardez-vous. Rétablis. Salut. Ungi anzitu suwatata ndwenis. Tusa munazola kwangese ye mwana itata mwanda belela nzambi eto tata simuniki maumkyangani nzambi ya yenge nzambi ya zola nzambi ya ludi nzambi ya walakazi nzambi kati kwa bantu ekiesi kala yeno kuna zulu mumba ya betu kwa kutala kuni mayengeye Pasipoti kwa na moko mbula ili shimidi ampa. Nulumbu kia nene. Na 2001 tuakala ye kiadi kia kingi. Tata mfumoto Yesu Kristo wele. Tusiri ngina bana bansiona. Kansi mulumu kia unu. Kina kia kiese. Yani wanunga. Paubata tubanunga. Belevuanda fuluki mose tata simunu kimbang. Pasipatu hidi kilenza. Inavonza ito monso na kwa beni. Tuwidi pensiki kusumu mkia unu. Tuweni ngolo. Enza ya mvima pipa kululeni. Mamonso mwe kila fuluki ya kipapa. Bika makala mkuta mbeto wa bonso no. Tata mwanda vela tata simuni kimonkiangani. Tata mfombaza mfotis krisi ya nivo. Enitwe vimpi salanga yela kaisalanga ko. Katu la bimbevo mwimtizetu patipato kurusalila. Banjira makongo matatu. Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Kongo Angola. Makongo matatu na munsilu za kumizenge tatanza. Inavoluvuvu tuka makongo matatu ya dilanza ya mvimba. Wabu tuizi ingi tuwidi nsikisuza zonsono. Enta umpe ifweni kusala mpekisala. Bonso bukuwidi program kia kupapa. Bika pewa manisina ke bonso kubikidi kiao. Na bontamu ifweni kusala bisalo. Kalete kintuani. Mbatu kule nchukusunu bika ngo kututea sabu tuna satu zaku. Munazora kwa ngese ye mwana ye tata mwana velela. Ensamu zange mfumetu Yesu Kristo. Yo zola kwa mtata zambi wase. Yo ntwadi o mtata mwanda wa velela. Bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelevu. Se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Rétablis. Salut.
makambo nyonso osi esilaki na yango tosilisi mpe honneur kasi ndenge ezalaka chaque jour soki toza na crédit kuna bambuta bakomelaka mwa mai yango bambuta basengi biso tokokɔta moke kuna esika ya papa azalako na sale wana omela mwa mai na mwa gato oyo babongisi esika bakomelelaka mwa mai na fete musique ekobetaka yango fati bokobeta na bino te kasi bokende kozwa mwa mai wana babongisi bino mpe bozwa na baflitiste ne bambuta mosusu oyo bazali na bamouvement bakoral bakoki kozala wana na komela mwa mai kasi yambo tokende kuna esika tokomelela mai ndenge papa de la ville alobaki basani ekotiama oyo nyonso tokoki pete totia na sani toyokani ngendelo jambo te Equipe de Kanda, FDC, marche. Papa,